Linga kiyo mingi, Janina. Mbote balandi ya émission na biso le peuple s'exprime na lobaka mingi le peuple s'exprime ezokamba mana les Goliaths de la presse congolaise route numéro 1 Boma Matadi Mwanda ngayo Plamedita waba mikolo bazobenga ngai Constant Mutamba de la presse donc ministre de la justice na mopanzi ya bandeko ya presse babi mikolo nazo beta loboko likolo ya mesa et na utaki koyamba mikolo uti koleka na utaki koyamba ndeko moko lisusu iye pe azali chauffeur ya moto et atangaka et boyokaki lolenge kani akabolaka kelasi na ye na ndenga salaka transport na ye et lelo lisusu nabaki na kotika te nazali bongo na mwana mboka azali kongomani ya solo et abotami pe na mboka oyo azali moko ya bana ya président Fachi Beto na kati ya mboka na biso et abengami na kombo ya Papa Cédric ye pe azali moko ya bawewa na ville province de Kinshasa toko solo na lelo et tokoyeba lolenge kani a salaka mosala na ye pe lolenge kani akabolaka batan na ye ya mosala et na batan ya makambo mususu o déjà ngai awa Plamedita waba nazopesa déjà mbote oni santé non nzote ezali malamu santé za kitoko pokolo aza ko batela. Merci vraiment pour na ko répondre na invitation na biso. Merci beaucoup. Et Papa Cédric et lelo tuyambio na plateau na biso ya émission na biso le peuple s'exprime et kama makananga les Goliaths de la presse congolaise et nalingi na yeba Papa Cédric yo lelo ozali mokumbi tukutuku et koki koyebisa na bandeko bazolanda yo na minute yo et osalaka ndenge nini pona kokabula mosala na yo ya kokumba ya kosala transport et na mosala na yo mosusu ya makambo eza privé pona yo comment okabulaka yango? Merci mingi ndeko pona mutuna o epesi biso libaku akoloba na etando ike epai na bato ebele bakozwa libaku ya kolanda biso nazali d'abord congolais kaka ndenge olobaki pe naza na mosala moko ya motuya oyo naza kosala na mboka Congo na engumba ya Kinshasa dans la ville province ya Kinshasa oyo epesi biso nzela toyebana kokumba moto ndenge outi kotanga moto tozali kokumba moto tozokumba yango c'est avec un grand souci ya koyebana ko soutenir mosala toza kosala po mosala toza kosala eza na apport moko très significatif au sein de la société ende mosala yango tokolobela yango pe awa donc soki to mikuti na katikati ya bakumbi moto babengaka communément na ville ya Kinshasa bawewa na mboka Congo et tozokumba wewa ezali pona ko soutenir mosala oyo o ngai nazali responsable fondateur lokola initiateur ya mosala yango na moko ya bacommune ya ville ya Kinshasa. Toti koyoka déjà papa ye moko alobi toko kundola makambo ebele bombami na sima ya bokumbi na ye tukutuku. Papa Cédric nalingi tosolola no mukie et toyebi bawewa ebele awa na ville province de Kinshasa et bakoma kobenga bango ba impoli parce que musoki mutamatika déjà en fait da mati déjà likolo ya moto directement comportement na ye échanger est-ce que yo pe ozana na mulongo ya bandeko oyo ba comportement na bango échanger bakoma kosala ba makambo ya mabe ba crime toloba likolo kaka ya moto wana est-ce que parmi makambo wana nyoso Papa Cédric pe a se retrouver pe na makambo wana na kati donc pona ko yanola na mutuna na o malamu na kolongola te mutuna otuni na cha yango mopanzi pona ko manyela yango malamu ezali penza bizaleli otokuti yango na kati ya balabala na secteur na biso bipa etokumbelaka moto pamba te ngai pe na ya kokuta batu boye na ya kokuta batu mena koloba nyonso eza ko dépendre na de part déjà ya moto à la base oza komona biso toye na secteur ya kokumba moto avec des objectifs toye na objectif moko eza bien précis et na ba base na biso toza déjà na ba élément et permettre biso tozala lokola ba garde-fou oyo kuti ba réalité moko boye
na secteur moko boye mais c'est important te pona yo pamba te maloba na nzambe même ebateli biso et le but tout est permis mais tout n'est pas utile ngai na ye na objectif moko boye ça sert à quoi na l'objectif mususu donc on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois donc oki ko salima te eza penza bizaleli otokutaka yango tolobelaka yango ba reproche ezali po mabaku penza pe ezali so tokobeta moi c'était muke na secteur yango mabaku ezali koyeba kokumba tukutu wewa na balabala mabaku eza ebele okobima na ndako na yo bipai outi okokuta na mabaku ebele na batu bozo kumba na bango na bakumbi mituka basalaka pe bakumbi moto banko ebele il faut kozala d'abord pe na motema kozala fixer na objectif na yo donc mopepe wana ezwaka biso kozwi mwa kanda mais tellement oza na base moko eza solide okoki kozala emporte te mais tomonaka bizali ya mabe epai ya surtout bilenge bano bazali ya mike dans le 20 ans même bamikolo mosusu tomonaka yango mais yebaki quand il y a les faux il y a aussi le vrai et tolingi toyeba sikoyo papa Cédric maye nini oyo ebombami na sima ya bokumbi tukutuku na yo eloko nini oyo et pousser yo okumba tukutuku to nini eza derrière na yo to maye nini ebombami na sima parce que tolingi tokundula o eza sima na yo nazali responsable fondateur initiateur ya œuvre sociale o eza na ville ya Kinshasa ebengami na kombo ya orphelinat Cœur Affligé ezali structure d'hébergement et d'encadrement des enfants démunis ezali musala o kolo apesinga c'est depuis 2018 depuis 2018 nde toyebaki na ko mettre yango en place et en fonctionnement na ville ya Kinshasa pour c'est à cette année là nde tiraki existence nango donc année existence nango pour toyeba na ko exister donc tukutu ezali juste ko sunga musala oyo na ba niveau moko ezali ya mukie makasi eza ko sunga musala na ba niveau moko ezali mukie makasi so toza ko sala yango tozo sala yango kaka donc parce que on n'a pas de choix parce qu'on n'a pas de choix dorénavant nga nazali pe na kopesa na woyisa na bandeko nazali pe agister de métier naza pe agister soudeur na soudara pe musala ya mabende ezali musala nanga kasi lokola ba matériel ezali te alors nde toye na recours na ngambo ya moto za komona na kati ya structure d'hébergement nanga bandeko bakomona babilili nazali na nombre de 43 enfants o nazali bazali hébergé na kati ya orphelinat Cœur Affligé bazali wana okomona ba activité nini oyo ba bénéficiaire nango tolobela yango awa donc tukutu eza kosunga bango moni tongo ndenge etani boy bazwinda kisalipa ya kolia na commune baza kovanda mai ezalaka te basombi mai baza na commune ya Kisenso oza komona bazwi ndakisa mbongo akosomba makala po bazwa atati bazwi atanda kisa mbongo akosomba huile po basala ata loso ya pembe Outi déjà koloba déjà création nango ezalaki déjà depuis 2018 si je me trompe pas création nango ezalaki depuis 2018 donc toyeba siko est-ce que hébergement ya bana wana oyo oza ko encadrer pour lelo to koma komona batu ebele bakoma ko négliger bana azwi mwana mais a négliger est-ce que pas na yo hébergement ya bana wana est-ce que ça vraiment na ba condition moko normal au kipaka pena bana wana comme il faut télévision et radio te soki omoni tosali déjà moi bambula ebele boye ekolakisa ke tozali kobunda pona kosala musala na lolengo esengeli toza kobunda yango toza koyebisa na bandeko bao baza kolanda biso bayeba kosepela koya komona musala bango nde bakosala esu ba commentaire na bango à la suite ya kodécouvrir musala oyo tozali kosala donc on a kolobeza ke bana bazali quand même na ba condition oyo esengeli à part ça sauf que ba difficulté nde eza énorme pour la prise en charge na bango d'accord et ndenge kaka na lobaka buka mona buka kwikila et oyo zoloba il faut to mona et sans plus tarder nazo senga na ingénieur Benisono Benisono et tela biso nanu élément oyo ndenge na centre orphelinat Cœur Affligé ndenge bana bazali ebele mufukutu ya bana e bino moko bomoni na bilili e nayebi ke esali bino pasi komona yango e nayebi ke bato malamu déjà oyo bamoni déjà eloko ya boye acte ya geni lokola ngai lokola yo oyo azali komema eza mokumba eza charge oyo ye aponi komema
et nayebi ke lisungi ekozanga te pona ko contacter papa et nyonso to kopesa ngo na suka et tongi to tuna sikoyo papa lelo to komi komona batu ya radio na babalabala bakomi ebele okotambola mukie oyoki kuna sunga salaboye est-ce que papa Cédric orphelinat na yo cœur affigé est-ce que ezape na batu ya lolenge wana oyo bobimisaka na balabala pona kotelema kosengaka bambongo basunga bana wana problème oyo toza nango lelo na mboka Congo na ville ya Kinshasa oyo uti koloba ya baradio oyo ngai na commune nazali pe na bandeko nyonso balandaka nga bayebi malamu ete eza na mutu moko te atambolaka na bafle mutu moko te akendaka atambolaka na bana na nzela alobi na olobela na kombo ya orphelinat songolo pakala po bato yango balobelaka orphelinat balobelaka baorphelin mais bato bakabelaka bango bazwaka courage te ya kotuna bango boza orphelinat nini pe boza esika nini bouti wapi bazwaka pe courage te okende oloba lakisanga bipai outi problème oyo ekabwani na biteni mibale eteni ya liboso ezali d'abord l'état congolais na biso l'état congolais na biso esengeli na ye azwa ba responsabilité na ye en main parce que il y a un ministère qui s'occupe du secteur batu babimi na secteur ya social à travers la ville et l'état avandi na za kotala bango il récolte des fonds et tous ces fonds là côté za kokende za ba destination inconnue cependant que bateau yo bazali censé de bénéficier na babilo kwana soko kei ko découvrir parce que je suis dans le secteur soko kei ko découvrir okuta bango baza ba déprimé okuta bango baza ba souffrant et ils n'ont rien, ils ne bénéficient de rien du tout. Je vous dis carrément parce que nous avons des preuves ya bato na babundi na babalabala. Je dirais que eza cop na bango na ndenge ya mabe babundi na babalabala. Baza na ba forme ebele ya bato ba vimba, bato ba zoka, bato ba sali ba makambo d'une manière et moi, combien de fois j'ai reçu même des gens au sein de l'orphelinat. Entre parenthèses, baye kop babi papa lukela biso ordre de mission. Tobima tozana autant topé ça eux mais tokendo sala yebika ndenge zalaka. Mais na trouva ki yango drôle donc bino bozwaka mbongo hein donc pesingaka mbongo na ngai lokola neti bo sombi document. Bon ti to mona ka wana balabala wana izaka nango déjà kop basalaka. Document et boké na balaba vous récoltez tout ce que vous récoltez c'est pour tes maintenant orphelins gagnent quoi au juste. Vous voyez, et ça biloko l'État faut à la secteur au malam. Nous on est reconnu dans l'État, n'est-ce pas? Tout ça reconnu dans l'État, mais voilà. Les lots tous obima na baitando ike pour na robeta porte na bande konyo so mité en malam barolanda biso pour ba banako ko apporter aide soutien na bango na kati ya secteur tout ça ko sala pour kilo eza makasi. Alors, ezali deuxièmement libota na nzambe na mboka Congo biso ba congolais tozali mal informé. Nakokendanga musika te écriture elobi boye. Tango yozo pesa mutu na balabala azo tambola na bafle. Otalina nous forme na ye. O comprendre le côté o pesi mutu na balabala. Mais tu es contre l'écriture. Écriture elobi, la religion pire et sans tâche devant Dieu notre Père, c'est celle qui consiste, on dit bien consiste à visiter. Il faut être mobile, il faut bouger. Il faut arriver là où ces personnes-là sont. Place Yopesi, est-ce qu'au moni bitike? Place Yopesi, est-ce qu'au moni orphelin? Place Yopesi, est-ce que au solo n'a pas orphelin pour y battre difficulté na bango? Vous donnez à quelqu'un qui vous dit que j'ai des orphelins au Pesi bango directement. Arriver sur le terrain. Nous avons une adresse que je vais donner ici. Tozana adresse Zali, Bipai, Oroya, Orokutabana, ils vont vous accueillir. Ce que ce n'est pas une abysse orphelinat qui est réfugié. Orozala émis de joie et émis de compassion. Pourquoi? Parce que ben a besoin d'un style d'accueil mokwana. So bayambio d'abord par la prière. Après la prière bayambio na gentillesse moko. Non, tu vas demander à Dieu de t'accorder une longue vie, la longévité. Et ngai oyo boza komona les Goliaths de la presse congolaise route numéro 1 bo mamata di mwanda mikolo babenganga Constant Mutamba de la presse naza muto nazalaka buka mona buka kwikila et nazo lancer déjà message na bana nyonso baleki nanga nyonso bayaya nanga nyonso ya centre ya orphelinat cœur affigé na koya kotala bino kala te po buka mona buka kwikila lokola papa na bi boza na kei moko ya malamu nga mope fona okuta na kei wana oyo papa za ko betela cité awa et sans plus tarder papa toujours kende malembe et tolingi to yeba osala ka ndenge nini pona ko vivre na bana wana po bazai tellement ebele
tu komona na bilili ya baza vraiment tellement ebele ozana nous pour l'instant ozana nous yomoko na moni oye awa est-ce que osalaka ndenge nini mpona kovivre na banana po ba misusu bazaka na ba sponsor na bango et babiloko eutaka par-ci par-là et na yebite yo siko etant que kongomani ya solo ondimi kozwa charge ya bana oyo osalaka ndenge nini mpona kovivre na bana oyo nyonso oyo. Tout part d'abord du grand principe divin. Tout part du grand principe divin, lobby. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grande, il n'y a pas de plus grand commandement que celui d'aimer son prochain. Donc, bolingwana biso pese le remonte au sombiangote. On l'a tout simplement récit de Dieu. D'abord, pour vivre na bango, il faut d'abord avoir ce cœurs d'amour. Vous comprenez? Il faut avoir ce cœurs d'amour. Pour ce que tali li solomo babeta quelque part na Bible okota babi samaritain azali na nzela naï. Mamoni mutu na passe. Atiki ba occupation. Il y a que l'amour qui peut faire ça. S'oublier et s'occuper de l'autre. C'est voir et pas ya moninga. Et biso to bete la bolingo tolote parce que c'est juste un don aux yeux en pas in Nzambe. Donc ceux qui bolingo eza au vivre na batoana au comprendre bango. Pour vivre na bango bien, il faut comprendre. Et la compréhension, moi je l'ai toujours dit, c'est aussi un élément qui naît de l'amour. Là c'est bolingweza. Quand tu aimes ton projet, parce que la Bible insiste même, hein, bolingweza patient, bolingwa comprenaka, n'est-ce pas ça? Alors pour nous vivre na bango, nous vivons avec eux, mais ali et le comment ils ont facilité. On n'a pas de partenaire. Tous on a des partenaires, bazali, des partenaires fixes, de la biso. Mais on a tout simplement des visiteurs. Ou soit tozali na ba volontaire irrégulier otokolo ba volontaire irrégulier bato bako kanisa bana na décembre bakei bazonga lisusu na décembre et du mois de janvier jusqu'à décembre bana ba vivre ndengeni donc c'est pas facile donc ba volontaire irrégulier bazali bato ba yoka rabiso mais yango tozo benga bato na bandeko na ba fondation neti bino bozali awa FM fondation Maloua, c'est ça, Fondation Maloua. C'est aussi pour nous une occasion de dire que Fondation Maloua, qui peut que ça là, apport naé à partenariat na bana o. Dire aussi que non, chaque fin à mois bana o, ndakuna bango bipa iba vandaka et futa mananzela ya fondation. Biso tobe ta rapporte sans limite, pas à montunyo sur mutema malamu. Wana ko mitungisa te et directement na ko lancer message et pas ya mon boss, mon papa et papa o alingaka te bana balela, papa o alingaka te bana ba souffrir et je cite le nom. Maître Billy Maloua Cléophas bakisela ye mutu nzambe, mutu di bantu, papa social et nazo lancer directement message et pas na yo papa orphelinat, le cœur affigé et lancé déjà message et pas nayo. Baza vraiment nabo senga nayo makasi. Et avant le Goliath de la presse na kende kuna et nazana pour sa fondation Mobimba tokita kuna po bana wana bazala vraiment satisfait. Et toujours ko ba toujours toujours kene malé mais toujours kene pene yako chité et papa Cédric et Yozali fondateur il y a centre orphelinat le cœur affigé et nalingi oyebisana no bandeko bazolanda yo pe bakonzi bazolanda yo et oyebisa bango surtout message oyo ekota directement na kati ya motema ya maître Billy Maloua Cléophas et ba difficulté nini oyo bokutana kanango sur le terrain, ba difficulté nini bokuta kanango et pas ya bana oyo ozali ko bokola po yondo ozali tata ozali mama na bango mwana abela ba classe na bango makambu tutu ba difficulté nini oyo ozako kutana nango tango ozo ko bokola et tuluku ya bana to sili komona na bilili aw. Difficulté zali vraiment monene et kabwani na biteni ebele pour la prise en charge na bango na ba différentes formes. Ce sont des êtres humains. On a lobaka yango toujours que toute vie est vie. Vie à qu'on néglige na se amoi ezalité. Anaza koloba na mato ipe na mitema ya bakonzi ya mboka na biso. Na yebi que vous avez aussi une partie à sensibilité na kati ya motema, une partie de compassion et de générosité za po bokabakape. Bokabaka vous aider aussi. C'est à travers ces images de présenter bino un autre secteur, la commune à Kisensu,
ozali ko bomba bana ya bitike ba difficulté c'est non parce qu'on n'a pas de partenaire fixe na lobaki yango, on n'a pas de sources de revenus en termes d'unités de production. O eza rassurant te kosala ke bana wana so balamuki na tongo bayebi ke forage na bango etekaka mai bakozwa ya kolia, n'est-ce pas? Bayebi ke bazana eloko songolo pakala ekotela bango mbongo. Soki babeli toza na contrat moko na centre de santé to na hôpital moko to ko répondre na yango directement et facilement. Donc ils n'ont pas ça. Tozali ko bunda onde balobaka na ba effort personne ko betaka toujours ba porte, mais notre souci ezali tous les cas niveau oyo. Par exemple na temps où tozali bana bazana ba locataire, n'est-ce pas? Notre plus grand souci est bazana place oyo ya bango moko. Ça pose d'abord une grande difficulté. Une grande difficulté parce que quand vous arrivez à fin un mois, au foot la bango loyer vous a déjà plus de $100, $100 aux hommes, ça coûte déjà. Et ça coûte peser makasi. Au côté la foot la bango loyer, bon kolia na bango. Na commune bavandi ba difficulté eza énorme. Ezali commune moko eza na visibilité te. Net inde aux hommes na mitu ko eza koleka. Eza commune mo so mutu ke koti esuki edu solo yango te. Voyez? Il n'y a pas de député là-bas, ni de ministre, ni des hommes d'affaires. Bato bana ba possibilité ba leka pour ba découvrir que awa musala kitoko boeza ko sale mezali ko consister à redonner de la valeur na ba vie o ezali rejeté au sein de la société. Et on a ça ko senga na batunyo so amité en malam. Je ne sais pas à quel point, à quel niveau on a touché. Vous êtes une autorité en place dans notre gouvernement au sein de ces pays. Na ba konzi. Vous avez la fondation ya minene au Simbami et vous décidez au lobby. J'ai entendu que banana bazaba locataire. Je vais vivre la réalité sur terrain. Na kende na découvrir so baza réellement ba locataire ngana pe sa bango place parce que j'ai cette possibilité avec ma fondation, avec le statut que j'ai. Non, moi je vais comme ma bano plus loin. La vision elle est grande. Vision za monene ezali non seulement ya ko leisa bango ou soit ko tang sa bango mo po baza ko tanga. Mais vision ezali ke banana ba bénéficier pe na ba formation moko ezali professionnel oza komona comme actuellement tozobe yango ezalo kwa moi petit projet moko boy. Il y a déjà des outillages ezawana o déjà tozali ko préparer déjà formation pour juste renforcer des capacités na système éducatif actuel na biso na kati ya mboka ezo permettre te na un diplômé d'état aïba na ko se prendre en charge. Alors biso idée ezali tant moi nazo silisa azala capable de se prendre en charge, c'est-à-dire azala na autonomisation kati nai. Question moko et yelinga ndenge ozolo babongo et papa Cédric et comment ko salama déjà mbala ebele na ba centre orphelinat nyonso a na ville province de Kinshasa. Est-ce que projet na yo ezalaka ke lokola ozoboko la bana wana lelo soki mutu moko ya mbongo aye po ko somba mwana? Est-ce que yope oteka kabana lokola bandeko mususu bateka kabana? Côté que c'est strictement interdit dans l'État. Et puis qui s'en battait car mututé. L'État font la branche adoption, hein? As font la branche adoption za marambu ya l'État. L'État mutasala rango. Hollanda, l'État mutasala ka côté kasoko ki mutate ki mwana eba que cette personne a consommé l'infraction. Donc na baebi mobeko baza mieux placé pour na ko interpréter yango. Soko te ki bakangi yo le bako za chance bakanga ote, mais nous on est là to le baka toza ba pont hein na ebité sozo comprendre terme pont toza ba pont, ça dit bana bazoya na structure juste eza moral oyo to kotsara bango bazo katisa ba olungwa d'un endroit en allant vers un autre endroit. Structure d'hébergement orphelinat qui réfugié ça juste un pont ozo permet ozo lungola bango d'un endroit ils ont mis bango vers un autre endroit où ils allaient à venir na bango. Papa Cédric, tolingi oyebisa biso pe oyebisa bandeko nyonso baza kolanda yo et surtout na notre papa Billy Maluwa et na président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na yebi ki azali kolanda yo na minute oyo et mwana ya mama Marthe et nalingi oyebisa biso ba bénéfice nini oyo bana na yo oza ko héberger oyo ba bénéfice kana yango? D'abord, on a réussi d'abord à le mettre sur la voie de l'école. Donc, la première activité au Bazali ko bénéficier na yango, Bazali ko tanga. Oui, que parents sont son plus grand souci est à kacha mwana nzela kelasi.
Mwanatanga a préparé à venir naye. Donc bazali kotanga lokola bano pe bazana ba parents baza kotanga. Yango na lobaki a tolingi que ba bénéficier pe na ba formation professionnelle. Yango na lobiki eza il y a tout un projet na bandeko baroya baro senga biso to relaxa bango ba projet o eza déjà wana autosto sali ba projet na juste na besoin il y a ezo financement, n'est-ce pas? Ezo et mon atongo nango etana. Donc ces projets ont besoin de voir les jours. Yango toza kosenga na batu tout pon na bosana ki koloba awa ke tango tuna kinga likambo ya na ba difficulté toza kokuta nango na sengi pena na bandela yango na lobaki ke ba difficulté eza énorme. Omoni kolia na bango pesa problème. Kolia na bango ezali problème. Il arrive na commune wana bosali 1 mois, 2 mois, 3 mois visite ezate. Dis-moi quand il n'y a pas de visite, ce sont des personnes attendant au Tozali. Le quoi na baki bazana ba unité de production té. Mais bazali toza très reconnaissant la bandeko balekaka ba kota la bango. Mais il arrive à des fois bandeko na ba yété. Dis-moi ces enfants vont survivre comment? Avec la moto né na lobaki awa, moto yiko sa 43 boucheté, c'est pratiquement impossible. Qu'est-ce que nous gagnons avec toutes les tracasseries to sibirara na mboka o? Oko kumba moto à l'aise était pour kangambo mo l'aura 200 000 pendant la journée. Roulage à Romono Boarokango sans que tu aies commis une infraction quelconque. À tous les documents na onyo so lati casque ma ambuto. Yango toza ko senga ba difficulté za pena énorme même kolia na bango. Soko na minito yango tozo nazo lancer appel de fonds na batu nyonso ya mitema malamu. Nous sommes dans l'humanisme. Musala tozali ko sala ezali ko sala mise à jour ya ba vie oyo. Eza ko sala mise à jour ya ba vie oyo commis déjà absoluté na miso abatu mususu. Des personnes rejetées au sein de la société, accusées de la sorcellerie d'une manière ou d'une autre. Mais balia bisoté pour naza jeune makileza fraîche. Mais l'amour a dominé ces accusations ya kindoki wana. Tozo senga bo sunga bango, bo aider bano pour lobby ba échapper les systèmes, les phénomènes banditisme, kuluna et toutes sortes ya mabe ezako ko vivre au sein de la société et à travers encadrement baza kozwa o soki bo memeli bango appui bazui esika ya malunga ya kolala ba mbetu ya malunga bazui biloko ya kolia ya malunga bazali soutenir financièrement, c'est-à-dire ceux qui apport eye na ndenge oyo structure eza na yango besoin, ces enfants deviendront des personnes très utiles au sein de la société. Ba mécanicien barobima, ba ministre, ba député, ba songolo pakala bakobima na kati wana à travers la formation. Mutazalaka itile na société soki ba formé. Mais soki ba formé te moyens à la itile na kati ya société, aza te talabana na zwa de 5e année primaire, lelo baza na 5e année des humanités. Et na lingi sikoyo na papa Cédric a lancé message moko et pas ya papa o yaza papa ya bolingo, papa oyo kaka kolela ya bana, papa oyo akokaka te bana, surtout bana ya modèle aboye ba souffrir. Et je cite le nom Maître Billy Malouwa Cléophas na lingi papa Cédric o lancé un message moko ya très efficace pour na bi epa ya papa wana akangaka motema te. O lancé message moko epa ya papa oyo aza kolanda yo na minute. D'abord mes civilités à notre cher papa social Maître Billy Malouwa Bipa Yazali. Naebi que Maître Ayebi le mot humanisme Ayebi aza mieux placé à définir ango. Ayebi que musala toza kosala et identifier biso na kati ya humanisme. Tozolo bana mutema pe na matoi ya papa. Ba festivité pe yango. Après ba festivité, ba besoin pe ekozala. Biso tozo senga implication ya papa na secteur ya vie ya bana oyo. Pour lobby na bango bazala utile au sein de la société. Na mutema ya papa ayebi nini o esengeli ya sala pour bano lobby bazala na sourire na se ya moi. Et na bandeko nyonso pe na papa Rolanda biso koyeba ete nyonso ya malamu to sala na se ya moi et pas ya ba o baza dans le besoin to misela la ronde biso parce que za lo wa libango bwaki likolo ekanga makate ekozonga ekozonga pe lisese moko eloba boye soko kati mwana muninga balabala esika za na baboti te mukolo ezali oya yo bakobikisa ye na ebale bakokatisa ye ebale. Soko kati si mwana muninga balabala na place mbapara na ye bazate e oya yo pe bakokatisa ye ebale po abika po akufate.
Et papa Cédric, sans plus tarder, to komi na suka na lingi opesa adresse esika centre ezali et na numéro ya téléphone pour na bandeko oyo balandi pe bayoki bao bazana bolingo ya ko soutenir yo ya ko sunga yo pour que ba koma na lombango na centre ya orphelinat Le Cœur Affigé. Tozali na commune ya Kisenso, commune ya Kisenso, tozali na quartier Jekoko, dorénavant ezaki quartier Régie des Hommes, mais comme quartier Jekoko Mulumba. Tozali na avenue Soukama numéro 25. Référence nango oyebana, référence oyebana ezali route ya chemin Madimba Hôtel Sauce. Donc route ya chemin Madimba Hôtel Sauce nde référence nango tant ozo bao kitsoka wana directement ozo mon orphelinat parce que c'est la parcelle au coin de l'avenue ezali wana et na bandeko ba ko sepela ko contacter biso ezala ba o bazali awa ezaba o bazali banda ya mboka oko komela biso na WhatsApp pe ko benga biso na appel normal na plus 243 81 07 02 800. Donc plus 243 81 07 02 800 nde numéro ko benga biso pe okomeli biso nyoso ya malamu kosala ozoko tsande nzambe nyongo po ekomami celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel et Dieu. Na pesi bandeko nyoso na pesi bandeko na biso bazali banda mboka mbote namoni mama Anto, namoni mama Colette, mama Élisée, namoni mama Marie, mama Marie bipa azali kuna na États-Unis. Donc baza moi ebele bandeko ya biso et libota barolanda na pesi kaka bambote ebele bipa bazali tozo souhaiter ya malamu na mboka na biso. Mbambi kaka yeyo. Et tokomi na suka ya émission na biso le peuple s'exprime o ekamba makananga moko le Goliath de la presse. Merci plutôt na bino nyonso bozaki ebele pona kolanda émission na bino boyoki et na lancer directement appel na batu ya mawa, batu ya mawa oyo bayoki déjà mbela oyo et batu ya mawa oyo bayoki déjà kolela ya papa et bo poussana pour que bo sunga bana oyo baza ebele vraiment ebele. Et merci mingi bongo na sima ya caméra nazalaki bongo na mwana mboka Torres Atibu maboko trépied le métier noir de l'Afrique congolaise babi mwana mobali oyo alia kambongo elalate e soki bomoni vidéo e komi bino kitoko e na bandako na bino video komi kitoko na bandako na bino e bopesa matondo mingi na machine madakadaka misape électrique na benga kaye mwana basango papa Christian Kabuya yene mutasali ke nakoma kitoko na bandako na bino bopesa matondo mingi na papa nangai Bili Maluwa yene mutasali poke tokoma liboso na bino e mbote mingi na docteur Serge Lukusa mwana mai ndombe ya tongo e mbote mingi na mama Matondo Makulu mbote mingi na mama Keren Mola e mbote mingi na chef Alain e mbote na mama Rite Dinanzei mbote na mama Fifi e matondo mingi ngai na bino tokutani mokolo ya sima soki Yesu azongite tika kimia ya Nzambe ya les prophètes Gilenginda Power bakise les prophètes de la famille et continuer toujours kozala na bandako na bino pe na mabota na bino mbote na bana nyonso ya Le Cœur Affigé. À la prochaine. Linga kiyo mingi Janina Saba ndako beba pakiti za kusudi pakiti buka la